bozuli bakuya kolanda biso na mokolo lelo na émission na biso tolobela mboka Congo pe ba abonné ya Océan du Congo na pesi bilo mbote biseka na sezo mibino bilo batu botala kabiso pe menana bo s'abonner en tout cas bo s'abonner massivement pamba te boko zala ka décité na utaye ko yebisa bilo na mikolo mizali ko ya ete boko zo mopanzisa mo mususu oya ko bala ko sala na Océan du Congo na banzi boyambi epenza Sabrina la merveille donc là c'est bon déjà mosala na ye tika nzambe ya lola apambola ye akosala pona nini po ete yebisa bilo moi santé ko tongisa mais ayepe azo mosala pamba te soki bilenge ba ko sala misala bango biso pe malembe to ko tikela bango esika po ete basala misala bango en tout cas bon consommer bola na na bokebi en tout cas asali fierté ya ba bilenge ebele o pe ba ko sesabité le sikoyo ye wana banzi bosi bozui Sabrina la merveille na banzi pe la bana bilaka qui l'a mais plus 49 pour qu'il reconnaisse en pécato pour benga kinga yo la les grands zinga kuvu pe na José le mami oyo bomoni wana kombo na ye Naomi vous bakisela eko ah vous bakisela ye la colombe babengi Naomi la colombe ndeke ya likolo na banzi boko zoye bango pe kuna na mamour d'Angola basimbi Naomi la colombe akoyela bino ba réalité o esengeli vraiment soki kaka oza motema mabe nde okozana bana bilaka te lipasala nga ilo ya CNT live Naomi la colombe yo wala to soutenir ye na Sabrina la merveille bande ko langai na ngeka ko lebisa bilo po ete bokomona bango na bana bilaka pe no Océan du Congo ba ko sala mosala bango ndenge esengeli po mingi ba oza mama Océan te ba ye ko sala misala bango po yoka bango bo pesa bango chance ko pesa ki biso po ete biso pe to boti bango pe ba ko continuer nde to kele tumba mama Océan ko teke l'éternalité to koti na makameteli edika pen bande ko mingi ba benga kinga papa ale bolojo azolo baboye bande ko langai na lobaka bolanda biso la bokebi papa le bolojo ko critiquer Dika Pente ngai po sena ko critiquer Dika Pente to lobi iyo na Félix asali mosala malaba iyo na Félix le ko mbongo leba ke pa mama Marthe a couvrir yango merci peut-être bato ba kondala ki babimi bango na sola babimi to lobi merci mais to tuni Dika Pente peuple aloba kinini atalisa ki bino no Océan du Congo peuple alobi ete tribunal et salama na 20 mai to na Kamanyola est-ce qu'il y a ko salama basenga ki ngopola nini to bungisi président de la République ba battre Moussa Laurent Désiré Kabila président en fonction ba bomi na ndako na ye ba betie mondoki to président Koufi bande kolangai qui est les vrais assassins ya Moussa Laurent Désiré Kabila le président de la République ya démocratie du Congo oya bengane la bino Mobutu dictateur o bino so boyembela kae banda Kabila ye tala kwange kiti talo Moza futi $100 mais mutu wana ba bomi ye bande kolanga bongo tribunal esalamate atako to ape ba criminel atako bolingo salakate moto aboya ka total esalama kolola bisi moto ayaka silisi moyibi na zando moto ayaki makambu mabesili bino so bobetela maboko bolobi enfin dictateur alongwe aye ba pesi embargo pour le bifo congolais li ya congolais quand même to kanisa ina bakambo yaki nango malgré tout elle ki biso ba sasa to zomona lelo mais pour l'année congolais bunga ka histoire a mutu la mbala moko c'est comme mutu wana justice ça la melayete to za ba coup d'état to ko accepter à Mobutu sala ka kasavu pour ça la kalango passa mais tuerie assassinat na chef de l'état en fonction azo epela makambo kitoko lelo ba soda ba futa magasin $100 lelo ba soda ba olega ba soda ba 30 000 ba 40 000 lelo soda ko moyibi tracasserie ba soda ma casse pour Moussa Kenda akira $100 na ina poche siko Dika Pente asamba mate poto yeba ke ya solo Hippolyte René Mbele Joseph Kabila zaka assassin poto yeba James Kabaré ba zaka assassin mais soki bobombi histoire wana cela veut dire Dika Pente azali la kati ya makambo wana et puis to lo banane muto asali 20 ans de prison Dika Pente abimi a bonne santé yango ata mama moko atunaka yango Dika Pente abela kate atelemi pe na makasi na nzoto wala kopesa akopepa nzete quel pouvoir quel na ebité na sengi kaka la notre coordonnateur soko ko chata mukeka place akopepa wana ese bima bimi korda ko tchango bomona akopepa na santé ya makasi basali 20 ans te boti ko sa biso Dika Pente baleko voyager à la prison Dika Pente baleko kenaye ata Kabila pe abane ko bimisa ye
Pour ce que Bimi Saka été dit qu'appelle la Bimi na santé on a été. Cela veut dire et dit qu'appelle aussi à quelque chose. L'assassinat Moselle aura désiré Kabila. Il y a un autre lobby à Samba. Natiki na makambola na répondre bilo poto ça la mo se débattre. Pour bakene qui d'abord rendre visite, baza ko pesa MP fo ba ko pesa lelo, mais to ebité dit qu'appelle azaki rebelle a eu formation. Ouais. Mais bataillon tigre ebi histoire et dit qu'appelle. Batu ba yebi ke bazaki ba rebelle. Et dit qu'appelle la seule formation mon côté. Ceux qui formation ko zakane mo buta tinda ki bangwa dépêcher ba ba ke ko boma. Peut-être ceux qui zali ba foga foga. C'est que ba seule formation kuna, mais formation la bango zaki ya bango bango parce que ngana vanda la bataillon tigre. Titang ba ye à la chasse. Tant dans le bas mugulu pas ne mugulu soit ba o ba yebi ba ko yeba makambolo no baka reina bango bande ko langa la lekile di kapel to kieli kama matata mponyo oh Congo abosa la kai Félix asu matata mponyo azo trahi boni ba théâtre bo osala biso boni ba théâtre bo osala bo pona ni bozo ninga be épisode ngo peso ya makasi be comme le kama kambo ya muyombe gauche limisa na papa muyombe gauche na bila ndega mabete moko mona ba théâtre belombe ezali me muyombe gauche asale succès makasi pona ni tawo bakoyemba ekindingwe ekindu le congolais même makala mu pepe makambo bazo pesi électure matia ko landa te ya landa kande biloko makasi yango to kenaka be église ko to yekola te to kenande streamer sala yango mali ba pasteur pe bazo biso be streamaliser be église ba o ka musique tout muta moko même mbundu ezobeta guitare ezobeta tant ba ocha adoration bato ba komi kobina zo kanisa kofiolo mede azo kanisa fale azo kanisa faire aye nango la kati église monde à l'envers Congo ekufi Congo eza ya kopola bande kolanga matata mpona bobo sali kama crash mission matata mponyo crash ba kei pa boma mutu matata mpona babimi bakateli makolo ah Sabrina ko edenga na ko matata la mususu Marcelo soki Marcelo Shishamba obino boyebi merci Sabrina la merveille mwana maye bomoni papa wana pe atambola la chaise roulante ndenge boko bangola matata mponyo bayo babukani o crash salamaki na avion batindiki papa Shishama ye wana koya na basuki na ya pembe mais papa telema ye moko basalisa bango l'hôpital ni matata mponyo o abukani bakomema bango matata mpola telema ye moko nana salisa bango comment te bosana histoire ba papa wana comment te bosana histoire ba papa wana matata mponyo akimi ne belé ya mbongo la République démocratique du Congo bande kolanga to boya kolia 500 5000 si je me trompe pas to boya kolia ba 20000 na ba 10000 pour blanchir ça ki mbongo wala belé akima kinango mbongo le bimi eso yeba na te to komi kotala ba fil to komi kotala ba fil to komi kotala ba fil mbongo ya Congo ekomi poli yango le kwa dollar le kwa matata mponyo bon le même matata mponyo na o Kabila fabriqué o ya boma ba to ebele matata mponyo na vous croyez qu'a retrahi Kabila non Kabila lobaki boye bila bobo sala akoboma Félix na masasité akoboma Félix na mibeko mobeko likonzi yango moni atindiki sikoyo batu na nyonso ba na nyonso sacré ndenge bazali wana boye soki Félix ameki ko boya majorité oyo ko bima na nyonso sacré cette fois-ci Félix aki prison bakangi sikoyo parce que bato baleki belé lokola bato Kabila bazate bazo kosa ke Kabila ko le 26 janvier on lokuta Kabila tini mona mosi mo pas démentir yango alors bien ça le kuta Kabila ko le bata Kabila zo fanda la capitale Kabila lo baka momo ko bino boko mbolo hote akomi ko benga Lubumbashi capitale akei ko tonga mongalie manaye kuna na village yango la bosani kombo lango mais la bandi bino bosana village yo aso fanda skola Lubumbashi et puis asoka lobby aso benga Lubumbashi capitale balkanisation likambo na yaka na Moselle aura désiré Kabila to bundaki nango Kabila ye ko sala yango pourquoi boko kanga Kabila kuna te si vraiment toza ba patriote si vraiment makambo za ya solo Kabila ko tambola ko bongisa na lobby makambo ozo wasali na Tanganyika tiwari mikolo nyonso ba Rwanda ba kokota bila bobosani makambo la nyonso bande kolanga pula ni to côté la théâtre oya ino secret salé pona ni to côté na yango laisse-moi vous dire que Félix a osali le côté a conseil le côté pour l'année ir ne pour la qui était mais pas si na biso ezali nini ezali parce que Martin Fayulu a compris na été papa la biso oya sana peuple a comprendre te bakambo minyeso ce qu'à se comprendre c'est que avai na ye c'est qu'on passe à ma case ezali po biso to bimi boyo ka biso te na ebite so leader ni bolo ko ponde comme ça to nenga bima mo se bilo bona leader te ah bonga mamo se andela lo babo do la ka na lo baka pamba po bilo boyo ka te c'est comme ça nga leader ko bo zela uta
aya na mapapu aya na mitumi bale misuksise aya na makolomi bale misapi 12 to ndengene c'est mutakomi na misapi 12 ko benge malformation mais ngande na beta kambela babino bolobite ba Sabrina nde ba yekolo bolobika te bala kolomba ndenga solo babozolo mais finalement bokoyoka banane parce que son nzamba soko tombola bana na ta ya mike po ba ya bakota na mondo balobela bilo cela veut dire bozo mona teke tinde nzambe tia kolemba la ye bande kolanga bakosala ka biso eloko te soki biso boko to bundi te. Congo eza riche en tout et pour tout. Richesse wana nde balobi bakabola biso. Yango mo lelo mutala bikolo makamba fayulu te. Kolo makamba fayulu te. Kolo makamba bemba te. Kolo makamba ya mususu la komone soki na bosani. Kotanga kutuko ya na ngai. Batanga bango te. Ata makambo ko sala malamu te. Tolanda siko simbisi ya Trump. Est-ce que président Martin Fayulu Madidi a côté le maloko Trump te parce que tam sous peuple ba ozela ke ba mona Martin Fayulu Madidi bimi la Fadel a tele malobi je rassemble tout peuple congolais. Allez, fire. Peut-être peuple ba ozela bon. Ba ozela ba yo ka président lobelo mokabo. Ndenge Trump alobaki. Alobi peuple nanga les 6. Tout le monde boko la ça me contentement la belo. Peut-être peuple ba ozela Fayulu alobabo. Mais tant que le bâté, peuple, on a la bise à tolobi. Biso to c'est leader na biso. C'est ça le mal des Congolais. Président Fayulu sali makamula tana ye esuki keleki maponami, bayibi ma ponami akomi kozela makambu susu. Asa siko kolengela SID na ye. Biso to kozana longo to ko accompagner soki la bitumbeza ya République démocratique du Congo. Mais soki to moyi ngamba Congo et fonctionner té. On va lui laisser carrément appuyer à ça la paix trembler à makambula ye. Mais ce qu'on les peuples congolais, à l'occasion, il y a un président Eli Martin Fayulu m'a dit APC mort d'ordre. Le président Eli Martin Fayulu comme homme d'État. A repé son déni, il y a que Pananga. On va violer la loi. On va bomber batata langa. On va bomber maman langa. On va continuer à violer la tout lanzala. Alors, puis surtout, tel ma poto pèse et ma casse. À mon avis, peuple langa telemi. Moyen nga mu continuer à on a la simesate. Kotan ou tozozela. Bobo sepelaka. Ah, bon, mon ambassadeur de Bayaki na Faden. Oh mes frères et sœurs, ambassadeur ba yeko côté, ba yeko luka un individu, na comme Martin Fayulu parce qu'il est l'homme d'état. Boyo peuple aussi déjà félicitations combien d'ambassadeurs pas. C'est ça les bas blesse. Donc comme ça la ba débat moko, oyo comme ko pesa nga passe bande ko. Soki tozo ganga boy parce que toza na souci peuple congolais la muka. Toza na souci li c'est quoi la 2021. Tozo mona ndenge ne ba signe du temps ezo salama. Mais pas ces alliés que ba peuple la biso bo continue à diviser. To lobi to longa derrière les chefs, toza la devant les chefs. La comme la la souka. Poche de calo bilanga la kata. Il faut la kata, vie santé, vie PR, te faisant. Mais peuple congolais. Biso la bilonne to zali boy. To longo la ba sentiment, ya ba parti politique. To longo la bitumba ya individu. To bunde la Congo, si to za pa ba congolais. Nazo suksa ana kolobake ba kambia mapinga lelo bakendaki po bakota na salongo o na yoki ngoma lito malamu ya bande ko la biso ba bena Congo. Oyo pe bayaki awa balobaki babongisa ba cimetière balobaki babongisa bangelo ya République démocratique du Congo pamba te milimo babande ko la biso pe epe malakimia kasi na kosala ka misala bango bakutelaki pe la bayi mapinga bazalaki na bango ndelelo babandaki salongo na bango ekozala mikolo bakata matiti basala mais eloko ngale na senga bilo lobi est-ce que tumbala biso ezali ya kobongisa ba cimetière. Est-ce que tout le biso ezali ya peuple congolais babika ndeko nganga na boya ka ba action bandeko bako ya kosala te mais mbongo oyo babongiseli ba cimetière pe ba clôturer ba cimetière soki mbongo wana bayaki nango babenga biso bato bundaka la Congo bana o batelemaka lokola ba résistant ba pesa bango basala quelque chose elingaki ezala mie sikoyo basoda abazuli kambwala lobi nango bitumbala biso ekewa. Est-ce que basoda na basala ngambula biso to pe batini bango na l'état po batala bato bakobongisa cimetière baza banani. Tout peut basculer, peuple congolais, toza ko bunga, po toza la guerre à leadership. Soki ko zala ka leader te, ato woni soko tika no za leader te. Mais soki nzamba tinda ki ozala leader, yebata be tout fait yo leadership le komona. Nana yebaki Martin Fayulu m'a dit. Personne. Mais bon, kamwe Martin Fayulu m'a dit ba pona qui est président de la République. Cela veut dire nzamba linga côté ya biso ke ozala pressé te, sala likambo na ndenge longo bani. Poso ki ezayo, a de la solution.
merci à l'équipe technique, merci à Judeka, mon réalisateur, merci à Dacosta Mundele Elkan pour notre coordonnateur Dieu ne m'a jamais, merci à Papa J, directeur de recherche stratégique, et merci à Sango Mokonzi Para, Bemiso Bangaba pour mettre Angola dans Bonia, Botar de Bono, et la rémission au Comelabino, Maman d'Angola, la Mokiteno, Florence Matondomido, et pourquoi pas Abou le Padre Mokole Loko, en tout cas la Lingarabino, trop ingénieux à la balle en Voulouse, mais Tobunda, na lolenge oyo ezosala te Congo eza kobeba e mon ami le tout l'état du le soir Zambia la zala bino tokutana soki yeso ete bye.